alobite que ceux qui alingi moi si do danseuse na mo va s'appelle na akolinga ite non akokine kolinga mais na ndenge ya bolingo penda balingana na bamombe oke ya ba violence parce que ba condamnation bozo condamner biso eza violence faite à la femme ko beta ko lingana makasi ko séquestration au kangi bana jamais et ko ça na wana penda na za contre yango na ko mela na mocha na chama na mnokote na za contre ko séquestrer ka bana batu ça dit ko kanga bana batu na ndako donc oyaka ba comme le bana batu ba comme le ndenge tout bandi compagnie comme le bilanga ça dit bana batamisala comme le bandunda lelo na olia aubergine lelo na olia boy lelo na oté wana isa comportement mo beso tout ça lango il faut tout tikango parce que l'état a sali non yo pisindi na Tatiana jusqu'au Tatiana qui ko kende na micro na otuni na ebi même pas mutolo na naibi même pas au sondi ndenge na zobano naibi même mais pourtant avant na pendant 2 mois et demi biso mi balé kaka ndako moko biso kaka mi balé na peso pour les citer exemple na ye à moi ce qui to quoi mais naibi même pas mutolo na ye Congo France biso na bango na biso na bango ekara molai France.com site ya Kolo Masolo danger Masolo Kitoko CongoFrance.com. Merci beaucoup toujours la sur notre 3W Congo France. Merci à toi Didi Dipumba, merci à toi mon ami Primo King, Yubi Primo tout ça là toujours derrière la caméra. Il y a Ulysion, Harry Dido tout ça toujours ensemble. Wa na bo sanité nazo pesa mbote na batu tout au komaki l'émission il est merci nasinga nous toujours merci donc il est toujours bolanda kangai merci parce que vous êtes toujours branchés sur 3W Congo France merci beaucoup voilà tobo sanité afin de juif noir molobi na bino ndeka na bisabion chaque fois na sala nga mokote to qui en studio le en studio to kanga le karma pas qui na Paris awa ayoko ça sur nouvel album là tu dois essayer moi poser moi pas question to ba album na et Zoyakan comme on a nini et puis donc tout est juste album est juste quand donc voilà quoi merci à vous tous restez toujours branchés sur W Congo France tous en a kama pas dans si besoin on est à sa côté na ngai bonjour bonne santé qui me gagne vraiment cette fois-ci la sonne na yoki vous à la musique non comme toujours hein. Pas cette fois-ci comme toujours. C'est-à-dire que naïbi déjà où c'est peli. Oui, c'est peli sinaï. Talakayo c'est peli ça déjà mboka et ça linga bien. Donc et là n'engena bande kotongayo encore album. C'est 50e pas ton 5e album la biso. Si qu'on a bandi depuis 2002, l'autre comme en 2016. Donc, tous on a 14 ans à boulot. Tous on a actif, on a 5e album. C'est-à-dire, par là, on a dit on a 14 ans, mais on a au 5e album. C'était toujours un temps pour tout ça, album. Tant on a pour tout préparer bien. Sauter le premier album en 2002, deuxième en 2005, troisième en 2007. 4e en 2013, 7-13, et puis 5e en 2016. C'est-à-dire toujours à temps pour te préparer bien. En tout cas, nous félicitons Makasi Senayo qui sont vraiment de la bonne musique. Donc, nous sommes tous 5e album. Ils ont un combo de titre 4 666 4. 4 666 4. Qui s'est ils ont continué ba bloc on a 4 666 4 on a ba bloc on a numéro qui sont pas des mots changer des mots il faut la changer 382 na 3 ou bien na 4 666 ça va chiffre on na sur le 683 ou bien 293 bien il y a 4 666 4 ils ont qui démonter na 4 na expliquer après 4 666 4 ils en ont combien de titres? Ils en ont 13 titres. 13 titres, ils en ont
entre autres tozana Caligula ou couture tout ça Caligula tozana AVC tozana bébé gourmand tozana titres moi belé donc ça dit que on a 13 titres na tangelo pour ne citer kawana toujours la montant toujours on peut n'attendre on peut pas nous couture na tout ça Caligula toujours mixé à moi donc Kalamengité tout ça Caligula dans quelques jours pour annoncer sortie maintenant quoi il y a album là sur 4 666 4. Merci à tous les karma, pas tous toujours la 4 émissions. Merci à vous tous. Vous êtes une franchise qui trouve le fait qu'en France, il y a une émission à Nazo, il y a Balé qui est belé, un petit nom chinois, toujours à côté de moi. Il y a une émission. La Bossanité, mon ami Pichou Kaile. Donc, toujours ensemble. Na côté, on a eu Bika, na Bossanité, Nana Biladi. Donc, Bambo Tatro, na Bossanité, Charlène Biladi. Tout ça toujours ensemble. Pourquoi pas na Menina Sandra. Donc, le Karmapa, dernièrement, album Ochobi, c'est celle combien de temps? Parce que Ochobi, c'est album, ça fait comme. Non, on connaît tout lundi, c'est album, pourquoi? Non, mais là, vous savez, bon, pour album, on peut pas m'acasser quoi. Nous avons été étouffés, parce qu'ils ont bête, nous avons album, on a un album Ochobi, les millionnaires. Ils ont bête. Mais pourquoi? Pourquoi pas on va masser 6 mois après, une année après, dans une 3 ans, Penza, Caligula, Pene, on y est, Bimate, Moji. C'est-à-dire, on a des artistes, on a composé. Donc, on a composé, on a vu, oh, il faut Bimana, boy. C'est la tête pour on a ils ont bêta maintenant, nous bon, on a chaté. On a préparé qui on a préparé qui on pour Bima na 2016 les millionnaires est en 2013 3 ans après mais si vous remarquez bah moi ça me souffle doit me après mais c'est pas me ça sous mais non le bien en France là nous c'est que et l'eau c'est que parce que tu es dit que non il a vraiment talaga ya eu attaqué il le a troisième il paraît troisième alors que balbo on a tout à l'heure qu'il non fallo la maman t'es garanti la bino le karma fait ça la radio mais dimanche juste quand tu dis que 2016 mais moi date ça là quoi date précise pénalité mais est-il que octobre fin octobre début novembre faut passer déjà c'est et tout annoncé déjà sorti na Caligula na bandi dans 10 jours là on besoin déjà Caligula pour booster la AVC bébé gourmand Prévalov Moussoïla Moulouba besoin Soyela titre ma carte Bruno King ça trouve Bruno King porte toujours derrière la caméra donc merci à toi la bossanité Amis un prince à Lyon nous avons belé tout ça toujours ensemble la bossanité Serbiche l'homme des projets tout ça toujours ensemble mais la bossa n'a tout non sukoyo car ma pour ça la barumba bien batu et beta batu bayo kaka mais au voyage à trop yomoko je crois qu'on travaille à peine à Banabatu mais pourquoi pas tout rappeler que non car ma pas voyagé qui n'a bana baké na mboka moko songolo baké ba beti barumba wana na habité vraiment mettre au carmo pensa peut-être yo moko mikili yo moko boye siko ba jango eza nini kaka yo moko non c'est-à-dire que eloko nous se faut préparer mo tous allez nous prêter ya ko attaquer libanda mwana linga soto ko bete loko ba sepela bato ba kota concert na lelo na bandi za pena moko ya ba concert o so beti bo boke pena na sango wana na métier mai na monogote so na beti o ka vina ko bo kende bo pena donc ça dit te préparer tout de temps sika to affronter na biso public ya libanda karaté bo fumu la biso porte o ya va poto jiji o ya o sepela o koti pena yo ki rumba ya solo toujours c'est la rapporter fungama na banzi Olympia on a déjà na kata mutu na biso to bano betango malembe et le nous se faut préparer yango bozo na muta biso to il sarate mbangu ti yango te
to préparer ce que tu as prêt. En tout cas, je t'informe que tu as prêt il y a affronter public et Liban. Partout, nous sommes à Liban, dans l'Afrique, petit voyage, ça bon. Ça yo, vous a président au bêta na bango, l'album est simba. On a confirmé parce que l'album est simba. Baron ba no simba. Donc ça là. Oui, puis que tous qui non peut un répertoire à ma capacité. Et puis tu maîtrises qui pensa penate ndenge ngana lingaka, ndenge biso to lingaka, ndenge na lingaka bino bo sepela. Mais si kanani to sura no boye, to sabena prêt. Donc so to beti lelo na banzi muzo ngo à travers musique to zo beta. Tant dans zo beta liboso kana na zo beta so na ina mekili na zuile su poli, ya poli na zui mais lelo siko biso moko, c'est-à-dire que to comme déjà prêt. Et tant va mama fungama. Merci à toi, restez toujours branchés sur WW Congo France. Merci à nous tous, vous avez branché sur WW Congo France. La bonne sanité, mon papa Didi Dipumba, merci pour la confiance. La bonne sanité, Bama Salanga, tout dans le Bissabé, na Facebook, Nebo Pefara, Bambote, donc, nous avons fait ça, donc, toujours, dans Katia émission. Merci à Karmapa. Et ça ne passe si trop t'es vraiment dingue. Nous les bêtalons sur la quimité. N'importe par de excusez-moi. Nous les bêtalons sur la quimité. Les bêtalons n'a pas depuis 2011. Donc, merci quand même. Zénith quand même. Olympia, tout ça. Et quand même. Et ça n'a pas vraiment dingue. Non, ça n'a toujours pas si mon et sa culture, il y a Congo. Culture, on a bis ou quoi. Bon, ma revendication, surtout à la politique, tu éviter les ordres politiques, d'autres souvenirs, tu éviter, mais bazabande qu'on a biso, tu vas pexer biso tu betaka, bah après la raison là bas mot, bazabande qu'on a biso de la politique, mais mon colo va au fond là, au monde à toi au beta. Dès qu'on a au biso ah, et tinga, n'a près déjà au beta, mais comme nous l'avons au beta et ça va passer toujours, mais et que bon magara lo oniso ba yoka na ba solo la tiens jure ko bon magara to beta la premier été mais ça va passer et ça n'a beaucoup ça la passe to kota na actualité le 27 juillet 2016 collègue nayo confrère nayo monsieur Kofi Olomide na prison suite à beta qui danseuse na Kenya. Je crois qu'il y a un qui a na Kenya, il reflé à Zondiki, qui n'a minute oyo prison. Enfin. Non, mais c'est vrai, dans la Kiango, la moi, image, désolé, tout. C'était choquant, quoi. La base, pour la moutonneuse, il faut choquer, kaka. Mais Azamutu peut-être Kanda Mutu Saki Bongo Ndeachisaki Bongo mais comme loi Pesalaga, la loi c'est la loi et on les a trouvés en violence faite à la femme et surtout que ça moi si peut-être Kanda a perdu le contrôle à Betty. Nakanda on a peut-être Tokoloba qui oui. Ça qui m'a bé l'emsukanda perdu le contrôle négatif dans Toloba. Mais comme loi pesalaga, la loi c'est la loi. Donc c'est normal à Zara le loi c'est Kazali et peut-être peut aider à bongisa à tika ba comportement on a. Et naza pena na commentaire mingi au salate ce qui a un caractère on a ifotika parce que na landi ba fille belé ou ba le karepanaye ba sali ba témoignage et choquinga salinga bienté c'est un artiste, un vrai artiste, mais attaque aux artistes ata moi quelque part font pour moi ba vivre et ça la rappelle. C'est pas parce que tout va comme ça va comme ça va biso bongo to banani to ça sumbe gote non acte ça qui ça mabe et justice ça la et musala nae peut-être ko aider un jour à tika ko se comporter ndingona
nalingi kokota na ba détail mingi te parce que c'est quand même un collègue et namonaki moko pasaki triste moko mais peut-être tristesse yango ezalaka ya boye nayebi te mais nga en tant que collègue na ye nakoconseiller ye en tant que frère na ye comportement wana peut-être eza nayebi te so eza dina nini faut atika yango nayoki bato ebele basepelena il faut pas totyamba ye na monoko se comportera l'air moko po mabe ezalaka nayebi te soki eza dina nini be nini nayebi te mais nakoconseille kaka ke atika bacomportement wana aza moto soki bato beteli maboko bazoba te soki babeteli maboko ndenge bato okomi likolo ya bango te basepeli na mosala oyo ozosala mais kokanisa te ke yo okomi likolo ya makambo nyonso et la loi est rattrapée na bandi ekoteya ye mpe akotika yango namonaki déjà asengaki pardon la télévision ngai naza na commentaire mingi akosala te mpona kokota mpena na badétail mingi te na likambo wana la loi c'est la loi eteya ye a changé voilà balobi bino baprésident ya bagroupe eza kaka kofi te bino nyonso tu bozala bana bato ndenge wana tobetaka bango bokomisaka bango basi na bino bomaltraitaka bango bofutaka bango mboka malonga te nayebi te soki mpa na yo mpe arriva un jour obeti danseuse moko tokomisi mwasi non il faut yeba ke ndenge tobetaka musique wana eza mpe kaka ndenge bino bosaka babulo na bino ya kichroniqueur quoi c'est-à-dire ke eza métier na ngai musique yo ndenge osalaka osimbaka micro posaka biso baquestion soki oza na cameraman na mwasi mbala moko okomisi mwasi na yo non mais mbala mosusu mpe arrivaka ke omona olingi obali kaka moto azofilme afilmaka oyo ya mwasi wana oyo otravaka na ye omona obali kaka ye c'est-à-dire bolingani mais te koke okangi ye na makasi non soki otali bato batravaka pembeni na basi mingi babalaka mpe na biso monaka basi wana mpo azwaka temps amoni ye amonaka ye wana ndenge mpe ezalaka na biso mais kobeta moto mosala ekomelo mosusu yango nakuti biso ke kokomisa mwasi na oyo eza normal non kokomisa ye na makasi mwasi na oyo eza normal te mpo yo mpo olingaka mwasi okotambola nzela olingi mwasi ezaka omoni mwasi olili mais okomisa ye na makasi mwasi na oyo wana ekomi nde tobenga na kisasa ndonga ndonga eza mabe donc c'est à dire que soki okolinga mwasi oyebisi ke osepeli na ye soki oyebi asepeli na yo bolingani bovandi ya bokoki mpe osala famille molai ti boboti banini tout ça mais kokanga mwana mwasi yango na makasi ekomi mabe to kobetaka moto na yo mosala ndenge mpo se otuninga question par rapport ya makambo oyo toleka makambo ezoleka parce que balobi kaka kofi ye moko te babibilo nyonso bawera bajibe bawaze quoi tout le monde fait ça non soki nayebi il faut namilobela mpo nga mpe na artiste okotuna bato tu bakoyebisa yo d'ailleurs natalaki na télévision mpe bafille mosusu balekaki batunaki bango même motuna oyo tunaki babi bongo karma pa parce que bafille mingi mpe bauta mpa na nga bakenda epai na pai bamona makambo balobi na télévision mene batuni bango bongo karma pa babi nanu bamona mesi ya bongo te nalingi nde komilobela te nalingi yo verifie yo moko otala na badanseuse na nga soki moko sazwa mbata moko na ndenge na nga nakorizaka ndenge na nga nakorizaka soki naseliki le mosusu na koloba te oza na sini moko azalaki chanteuse na ngai Tatiana bozo otuna ngai ndenge mwasi na yo bisindi na Tatiana jusqu'au Tatiana ki okokende na micro na otuni nayebi même pas motolo na ye nayebi même pas osondi ndenge nazobano nayebi même mais pourtant navanda na ye pendant 2 mois et demi biso mibale kaka ndako moko biso kaka mibale na peso pour citer ka exemple na ye amwasi kitoko mais nayebi même pas motolo na ye na s'intéressa même pas na lokolo na ye to motolo to nini jamais parce que nalingaki te azala mwasi na nga mais soki nalingaki azala mwasi na nga na nga nasolola na ye nalingi oyo asipe so mpe alingi ekei so mpe alingi te mais na bandeli koyebi soki navanda na ye 2 mois et demi
bisoka mi balé chaba clip wana kata ben non clip eza musala biso sala mais na mamba sérieux clip ko tout est clip ozo mona mais oh mona raté na ndako bana nga chez moi. Elle habitait chez moi pendant 2 mois et demi avant la soirée ndako. Naïbi même pas mutolo nae. So naïbi mutolo nae à loba na télévision. So na loba neta mamkena lingi ota ko linga pamba. Jamais. C'est-à-dire par là na loba no ki biso tout on a comportement moté. Toi différent ça dépend ya les places yo hôtel. Ndenge ba édiquer na ba parana yo. Nga ba édiquer nga bongo. C'est-à-dire que ils étaient rapport moi si tout moi c'est moi ça moi faible pas na yo bah moi faut profiter à biser ne logo non cette fille là est très belle Tatiana mais je n'avais même pas mutolo na à côté moi ne beaucoup mais croita bino ne sona ba ya lolo boke kuna ah ça bino que non mutolo là non. Merci à toi comme papa parce que vous avez mis une invitation na yo vraiment merci à toi na mon fait que non vous ça musala na yo donc merci à Amis Impression donc et pour nous raison avec ma violence tant que longa qui n'orchestre na azota mbata na ngati atako finga ya pamba oh nyama jamais so na kanda na maîtrise lemsu na loba ku tusuté lingo pesa na conseil pour na président nous peut-être aux alana bango te mais ceux qui va poser comme acte non mais ceux qui va poser ba acte bongo mutunu so azana nzambe na katina ye nzambe na zolo ba sa di conscience so ba usala lo bongo yimo ko mi aiba ga usala mabe mais na lobité que ceux qui alingi mwasi do dans 16 na mo ba sepel na ye akoko linga ite non akoki ne ko linga ye mais na ndenge ya bolingo penda balingana na bamombe o ki ya ba violence parce que ba condamnation bozo condamner biso eza o violence faite à la femme ko beta ko lingana makasi ko séquestration au kangi bana jamais et ko ça wana penda na za contre yango na ko mela na kocha na chama ina mnoko te na za contre ko séquestrer ka bana batu ça dit ko kanga bana batu na ndako donc oyaka ba comme le bana batu comme le ndenge tout bandi compagnie comme le bilanga ça dit bana batamisala comme le bandunda lelo na olia aubergine lelo na olia boy lelo na oté wana isa comportement moi beso tout ça là il faut totikango parce que l'état azali tout le monde ici comme Rambuki en tout cas tout comme sur na suka j'espère qu'il n'a royal sous pour la deuxième fois parce que normalement on a des salles mais qui toko tina suka na osala na yo parce que na posa vraiment na vraiment ti suka na kanisa ko yaki pena to ba 4664 6 to bandi na moto bandi na moto na mingi makambo etali kutu 664 te Caligula ezobima na zoteya ba comportement ya ba Caligula avec Caligula alaki empereur romain au premier siècle na 41 comportement des indénies c'est-à-dire que yé moi si lekina yé moko azobimana lekina c'est-à-dire ndeko na yé moko abimana yé moi si ba base ba garde corne abimana bango moi si donc Caligula faut poser la boyoka Caligula munde nani Caligula empereur romain moko ya empereur mais quand on a dictionnaire au la Caligula 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 moi si non loin de là inzemba mope on dirait tomber kaka boye kaka tomber on dirait nazolo bela mutu or que nazo yemba Caligula comportement là c'est-à-dire que mutu moi si yande konaye ako ezalo kwa coupe nandunda na matiti ya nzela na don yi ebanite Caligula mwasi ya ndeko azalate ndeko na ya mwasi azalite mwana ya ndeko azalite mwana ya moninga azalite donc Caligula yango donc na yimbi yango na moni makambo salami ese loko ko ni pika tant na yimbaka monsieur le député oyebi mona ba musuba député musuba tindaki bakanga ngai po makambo na lobaki esala makondre na monaki non na kamwe Caligula
ici le rap ko na mena ko na ko kanganze monanga te Caligula wana to beta mo penza kati ozela on est bima biso mo to yo kango comme ça to yela. Merci dans quelques jours vous Caligula dans quelques jours kaka na prévoit que bima kutu na sasana nze monanga kana lo bango na ba télévision na bino banda kala bima kamo yego sala mondre Caligula kaka donc mawa mingi Caligula to ozela to yokae comme ça na ressources na plateau tozozela ye azobima na album tozozela nzembo wana toyoki ye tozozela nzembo wana toyoki yango après comme ça toyeli yo comme ça là toyela yo faut préparer. Il y a pas de souci nzembo na ngana sina bana olobango banda kala na banda kala ba journaliste ba confrère na yo ba yebi na lobaka déjà Caligula mutamutu Caligula c'est comme si ndega ba concert na bino mo lobaka nazar wa prophète et puis beaucoup kanisa neti soki ndenge nini te nzembo na ngai il faut ebima Caligula ko mandeng na prévoir que bima dans quelques jours et ko annoncer album et obima mikolo yo kaka. Merci à trop Caligula les obima de mikolo yo mo ba mot de la fin ça la bien émission. Mot de la fin na peska ba bangai nyonso balinga ngai 4666 4 obima karaté basé l'album na bango mais dans un premier temps ba ozona nous Caligula et puis na repesa mbote na ba bangai d'abord na obana na W Willy Sionga ya baleke belé visible il est moto depuis à display les millionnaires ba nous ba mo luka ko tia courant na bango ba tiango na visible et les gars pe belé pour ya sauter charger les gâtés oui donc na pesi moto pesa ali na pesi ba banga nyonso banzolele bunchi sompela mfuma belele mbote belé dier to kabangu le kama mbote belé grand frère propre mengi masamba ya yo pe mbote belé na pesi Sadjil Lakou le roi alarme fatale na pesi mbote belé l'incontournable yeme to golbanini yim namda simbi masolo nyoso to sala awa tokende Belgique tokende Allemagne tozonga wapi batika okende dika foti place ozali ko batika ya fanda aumela mbote na yango wana na bosanité de tous les temps Henri Dido bana poto nyonso bana mote taraka ndenge nazo travailler kaka mikolo c'est la Caligula dans quelques jours. Caligula Soya, merci à toi. Prophète. Merci à toi, Bruno King, l'international, derrière la caméra. Tout comme la souka, merci à nous, tout bateau Bolandi, du social 3W Congo France. Donc, Toroya, Caligula, on n'a pas, car on n'a pas. Donc, merci à toi, Didi Dipumba, mon enfant de Jiffy. À la prochaine. Congo France. Biso na bango na biso na bango ekara molai Copons.com site ya Tolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko congofrance.com